Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini otobombeli ba. Rosalie Lokosu, na une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na ba peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tozali kolobela bino pona kotalisa bino ndenge nini Mama Kalanga oyo alobi ete azali soi-disant mosali na Nzambe. Tokolakisa bino ndenge nini Mama Kalanga azali na kati na prostitution na kati na liloba ya Nzambe. Mama Kalanga azali kokanisa ete ye azali koya koteya bato liloba na Nzambe, azali kopesa bato ba prophétie, mais tozali koyeba azali koyeba teke oyo azali kosala ezali prostitution mobimba azali kosala yango na kati na maloba ya Nzambe. Mais tokolinga totalisa bino yango pe tokolakisa bino ete Mama Kalanga aza moto ya lokuta pe akochange te ezali ndenge na ye ezali babiloko basi bapesa ye bakotisa yango na makila depuis na tango ya deuxième république pe akochange te. Bandeko babolingo mama oyo alingi kolakisa biso ete yende asololaka na Nzambe yende Nzambe alobelaka ye mais tokolakisa bino ete mama azali moto ya lokuta pe azali une prostitueuse na kati na liloba na Nzambe. Bandeko mama oyo aye koloba ete ndenga azali wana Nzambe alakisaki ye alobelaki ye depuis kala ete moto akoya kokamba mboka na biso akozala moto moko oyo Nzambe akotinda akozala moto moko azali sans tache. Bandeko nazongeli lisusu Mama Kalanga alobi ete Nzambe alakisaki ye déjà depuis kala alobaki ete moto oyo akokamba mboka na biso akozala moto moko Nzambe akotinda akozala sans tache. Ah, c'est bien Mama Kalanga po ete moto wana soki azali sans tache ekozala bien po ete akozala na motema malamu po ete amema mboka na biso atonga yango malamu pe azala na mawa ya peuple. Alors Mama Kalanga aye koyebisa biso ete na ba prière na ye ntango abondelaki Nzambe aye kotalisa ye moto yango nani Etienne Tshisekedi. Bandeko tango tozali koloba ete Mama Kalanga azali prostituée na kati na liloba ya Nzambe azali kokanisa neti biso tozali kofinga mais ezali kofinga te tozali koloba vérité. Mama Kalanga azali kosala prostitution na kati na liloba na Nzambe po ete azali manipule liloba na Nzambe na ndenge na ye. Azali na ba sentiment moko soki eloko ebeti na kati ya motema ke atangi verset moko na Bible version ebeti na ba sentiment no okomona abimisi kaka liloba po ete bato bayoka ye. Alingi a profiter na ba événement ya ba élection po aya koyebisa biso n'importe quoi. Mais na koyebisa bino ete bandeko na kolakisa bino eloko nini oyo Mama Kalanga azali koloba na biso pe makambo nini oyo Mama Kalanga azali kokosa na ba peuple congolais. Bandeko Mama Kalanga alobi nini ete Nzambe alakisaki alobi ete moto oyo akoya kokamba mboka na biso akozala moto moko azali sans tache.
mais eloko ekamwisi biso bandeko ngai nakanisaki ntango azali koloba boye ou bien nzambe asi aproposaki alakisaki ye moto moko akobima quelque part oyo moto wana nde akoya lokola kozala santache ye nde akomemela biso vérité na kati na mboka mpo ete mboka ekende liboso mais eloko ekamwisi biso bandeko mama kalanga azali koloba nzambe alakisi ye nani Etienne Tshisekedi bandeko babolingo ezali pasi mingi pe mawa komona mama monene boye azali kosala prostitution na kati na liloba na nzambe ye azali kokanisa ete azali kosalela nzambe nzoka nde azali nano kosalela nzambe ya Belzebul bandeko babolingo mama kalanga azali koloba ete nzambe alakisi ete moto yango azali santasho ya kokamba mboka na biso ezali bongo Etienne Tshisekedi me na kamwe seke nzambe wana azali nzambe ya kokufa nzambe wana ase trompaka tango nzambe azali koloba ete akotinda moto moko na nzela ya maloba ya mama kalanga ke akotinda moto moko akoya na Kongo moto yango akozala santache yende akokamba mboka na biso meteka moto yango nani Etienne Tshisekedi mais namoni ete mama kalanga azali comédienne azali penza aventureuse mama oyo azali mama moko penza ezali kokamwisa nayebi te soki azalaka na basentiment nini oyo esalaka ye po ete aya liboso ya kamera aloba nayebi te soki nzinzi nini eswaka ye na cerveau alingi aprofite na événement ya makambo ndenge eza koleka na Congo ale ye alingi asote mpo aloba ete nzambe alobelaki mama kalanga tika kokosa nzambe alobelaki yo te mpo tolakisa yo te nzambe alobelaki yo te ozali moto ya lokuta mpo ete yo olobi ete moto akokamba mboka na biso nzambe alakisaki azali moto moko azali sans tâche oyo azali ata na tâche moko te ye nde nzambe akotinda kamba mboka mais tokolakisa yo te moto oyo olobi ete Etienne Tshisekedi nde nzambe aponi tokolakisa yo te seke nzambe wana azali akometre faute moko ya grave ya monene mpona koyebisa yo te Etienne Tshisekedi azali sans tâche mpona tokota na masolo yango malamu na kosenga na papa Botamba meka kotiela biso babilili po ntango mosusu mama kalanga na moma ya Mobutu azalaki kaka wana lokola kaka symbole na gouvernement bazali koutilize azali kolia kaka mbongo mais ayebaki na ye penza histoire ya Congo malamu te yango ete na ntango oyo na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso baimage po ete amona bomoto ya Tshisekedi oyo azali koloba ete Tshisekedi azali sans tâche oyo asala eloko te na mboka na biso moto balobi aza sans tâche ezali moto oyo atangisa makila te asala eloko moko te azali moto moko ndenge balobi sans tâche pe moto azali obéir na liloba ya nzambe ndenge ezali wana Tshisekedi ndenge azali wana azali moto atondi na makila na maboko pe ba événement ya mabe oyo asala na mboka na biso bato nyonso bayebi yango ndenge nini lelo mama kalanga oyo azali koya lobi ete nzambe atindi moto moko azali santage mpo na mboka na biso akamba mboka moto yango nani Etienne Tshisekedi mama kalanga tika bakomedi ozali kosala pe ozali moto moko na ye komona ete meme na bamakambo oyo oza koloba naza kokota o badute kosambelaka na ndenge ya solo ozali mama moko ya lokuta makambo mingi ozali koloba okosaka ozali penza comédienne papa Botamba tiela biso babilili po ete mama kalanga tala moto oyo azali koloba ete azali sans tâche oyo asala eloko te azali na bosembo oyo ye nde akoya kokamba mboka na biso po ete nzambe aponi ye po ete azali sans tâche bandeko likambo ya kokamwa mama papa Botamba tiela biso ba image po ete mama kalanga ameka ko apprendre histoire ya mboka Congo po ete toyebi ete ayebi eloko te azali koganga kaka liboso ya bakamera lokola chaku mpona kolakisa na bato ete ye nde asololaka na nzambe na bakomedi na ye azali kosala ba image s'il vous plaît papa Botamba bandeko babolingo botala bino moko moto oyo mama kalanga azali koyebisa na bapeuple congolais oyo nzambe alakisi ye nde azali sans tâche oyo akokamba mboka na biso po ete ye azali sans tâche azali ata na mwali kwanza moko te azali ata na makila na maboko te oyo asala eloko ya mabete na mboka na biso nde mama kalanga alobi ete nzambe alakisi nde ye mais tango tozali kozongisa makanisi nsima to tozali kozongisa histoire ya Congo sima tozali komona ndenge nini tata oyo atondi na makila ebele na maboko yangana tozali komituna oyo mama kalanga alobi
ezali nzambe moto atindi ye to ezali kaka basentima na ye moko. Alors nzambe akomi kosala confusion ndenge nini nzambe alobi ete ye azali nzambe oyo abosanaka likambo te ayebi bamakambo nyonso tu meme oyo ebombana na se ya mabele. Me ndenge nini nzambe akoki kobosana ete Tshisekedi asala bakrimi na kati na mboka na biso pe akotinda Mama Kalanga po ete Mama Kalanga aya koyebisa bapeple ete mokonzi oyo atindeli biso yende azali sans tache yende akokamba Congo, ou bien ye moko Mama Kalanga ayebi histoire ya Congo malamu te lokola vandaka kaka pembeni ya Mobutu abandaka kolia bambongo po ete azalaka lokola mama ya bitinda epai ya pene ya Mobutu yango ete ye alingi koya kosala biso baje ndenge ya mesana bamesanaka kosala na tango ya kala pe azali koloba ete nzambe alakisi ye apesi ye révélation. Alobi ete révélation oyo nzambe apesi ye nzambe aza kopesa biso mokonzi moko oyo azali sans tache oyo asala te eloko moko ya mabe na mboka na biso te. Me Mama Kalanga ezali mawa mingi tika kodistraire bapeple keba ete po ete sino kanda ya nzambe ekozala nde likolo na yo. Keba na maloba na yo keba po ete liloba na nzambe basakanaka na yango te. Okoki kosakana na liloba ya nzambe nzambe azali kotikela yo te me keba mokolo nzambe akofrape yo mokili nyonso ekomona pe bakoyeba ete yo Mama Kalanga ozalaki comédienne monene na kati na liloba na nzambe pe kokosa babana na nzambe pe koluka mosolo na kati na liloba na nzambe. Keba na makambo ozali koloba po ete ezali kopesa mawa mingi po elokute ezali komonana bato oyo bayebi yo malamu te nde bakokroire yo. Me nzambe apesi biso sagesse pe intelligence tosi tososoli toyebi ete oyo ozali koloba ezali basentima na yo pe lokuta nzambe oyo ayebisaka yo makambo ti ndenge obandi boye mokolo mosusu okoya ete kaka prophétie oyo nzambe apesi yo soki ekokisami te Joseph Kabila continue mosala na ye okomona ete okoya kobota likambo mosusu mpo ete oya kobimisa yango na ba DVD obanda kotekela bato ezali pasi pe mawa. Bande kobotala moto oyo azali koloba ete yende azali na nzambe yende nzambe atindeli ye maloba yende nzambe alobi ete akende koloba ete po ete alingi ete tozwa mokonzi moko oyo azali sans tache mokonzi yango nani Tshisekedi wa Mulumba. Imaginez lors de ces fastes militaires que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre Évariste Kimba et le président de la République, Joseph Kasavubu. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcé de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes
c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demander, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je crois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent y voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Merci mingi papa Botamba pona ba image oyo na banzi ete mama Kalanga sikoyo nde apprendre histoire ya mboka na biso pona koloba ete Tshisekedi nde Nzambe aponi po ete yenda azali santage oyebuti komona sikoyo ndenge nini Tshisekedi asila ko sopa makila na mboka na biso oyo azali na ba problème ya minene asala na mboka na biso mama Kalanga tika ko distraire ba peuple congolais ba makambo zali ko ya na yango ezali nde ya lokuta. Alors soki olobi ete mokonzi akoya azali mokonzi moko akozala santage oyo akolinga mboka na biso akosala na mboka na biso donc ezali Joseph Kabila parce que tozali komona ndenge Joseph Kabila azali kotonga mboka ndenge azali kosala na mboka na biso oyo nyonso tu ba makambo bino bozali koloba bozali kokosela ye ba makambo ebele bozali kokosela ye ba makambo ebele mama Kalanga azali lokuta mama bandeko na mwa robe de nuit na ye alati soki pa utaki kolala pongi alamuki mabele nyonso ezali komona na liboso ya journaliste mosali na Nzambe kolata elateli ya boye mawa mingi pona nini kokosa mama oyo okosalela age na yo te nga nakanisaki kutu Nzambe yango alakisi eke moto moko soki awuti wapi nzoka nalakisi na Tshisekedi donc Nzambe a se trompé donc Nzambe koloba ete abosani ba événement nyonso Tshisekedi asala na mboka na biso donc koloba ete Nzambe na yo ayebaka na yeba makambo elekate po ete yo lobi ete mokonzi wana koya azali santage mais ozali koya koloba ete mokonzi yango ezali na Tshisekedi mama Kalanga tika ba comédie penga nazali ko promettre yo lokola yo lobi ete Nzambe na yo lobi mais nga nazali koyebisa yo Nzambe wana oyo ayebisi yo akokufa na soni po ete okomona Joseph Kabila ko continuer bokonzi na ye pe Nzambe oyo ayebisi yo bato bakomona ete azalaki Nzambe ya lokuta ezalaki ba sentiment na yo moko oyo utaki kati na motema na yo nde yo kobimisa yango po ete oloba na bato ete tala Nzambe ya lobelinga mais olingaki on sauté na occasion la occasion ya événement ezali koleka na Congo po ete ya kobima oloba ete tango tobandaki kobondela Nzambe alobaki bo mama Kalanga Nzambe ya ko confondre yo kalate Nzambe ya ko confondre soki kaka Nzambe na wana ndengo lobi ete anlobi moto yango nanu Tshisekedi vraiment na yoki mawa mingi na regretter ozali nanu kosala prostitution na kati na liloba na Nzambe obongwani nano te mama Kalanga pendenge ezali yo na soki balobi babanda kolandela makambo na bien ozali mama moko oyo ete ozali na lokuta kati na yo ozali mama moko oyo ete ozali kolia nanu bato bana na Nzambe bambongo na ndenge ya makambo ya lokuta mama Kalanga ozali sérieuse te ozali lokuta mama oyo petika
kaka koloba ete nzambe alobeli yo, tika kaka kokoselaka nzambe makambo, mais nzambe akokonfondre prophétie na yo kala te. Olobaka nini na ebandeli? Olobaka ete nzambe alobi na yo oloba po ete nzambe alingi asala likambo monene na Congo. Opesi ba prophétie oketi na bangola. Nzambe pe alakisi likambo nga monene asali te. Kaka yo moko ye lisusu olobi ete o nzambe alobi ete po asala likambo monene ya ifo mokonzi moko aya, mokonzi wana po aya. Mokonzi wana ifo aya, soki mokonzi wana ye nde yo kozwa occasion ya koloba. Mais tu es la tolobi mais maman kalanga lobaki ete soki alobi apesi prophétie alobi vérité ya mboka nzamba ko sala makambo minene na Congo. Siko nzamba nga sali makambo minene te kaka ye moko aye lisusu akomi lisusu ke ono nzamba alobi ete mboka na biso ezali na kati na libulu po ete ebima na kati na libulu il faut mokonzi moko aya na ya sika ya mboka na biso po ete mokonzi wana nde akoya kobimisa mboka na biso na libulu. Bandeko lelo lisusu aye na ba comédie na ye aye alobi ete nzamba yebisi ete mokonzi moko oyo aye oyo akozala santage biso tokanisaki ete soki nzamba alakisi soki nani moto yango nani ye aza kolakisa Tshisekedi. Bandeko nani yango ayebi histoire ya Tshisekedi na kati ya mboka na biso te? Yo mama kalango yebi ba aventure Tshisekedi asala na Mobutu tango azalaka na kati ya gouvernement pona kolakisa ete mama ozali lokuta ozali comédienne ozali aventurier ozali prostitueuse ozali kosala prostitution na kati na liloba na nzambe. Tika mokolo ezali nzambe akofrape yo kokanisa teke bible wana ozali kosimba ozali kosakana na yango lokola ozali kozwa yango lokola liseki ezali moto mobimbo ezali kosimba yango keba mokolo ekozikisa yo kondima te. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koloba ete mama oyo babengi na kombo ya kalanga soi-disant mosali na nzambe azangi kindoki te mama oyo. Mama oyo akoki kozala ndoki pe azali mama moko soka koseli yo likambu aseka te atala pe sima te. Bandeko yango nzambe akoma na ye nzambe ya confusion ou bien koma nzambe akoma ko se tromper ou bien koma nzambe alobi kakotinda moto moko wa kokamba mboka na biso azali santage. Ngana kanisaki soki nzambe yango kolakisa soki nani nzambe aza koya kolakisa batu Etienne Tshisekedi. Mais bandeko nani yango ayebi teke Tshisekedi ba crime asala na mboka na biso? Tshisekedi apesa faveur pour na ba prendre bakimba. Est-ce que mama kalanga yebi yango te? Tshisekedi a participé na liwa ya Lumumba. Mama kalanga ayebi yango te. Tshisekedi a bomisa meme papa na Pongolov. Mama kalanga ayebi yango te. Makambo ya mabe Tshisekedi asala ye ayebi yango te. Lelo mama kalanga za ko linga ko ya ko talisa na ba peuple congolais pona koloba ete ndenge zali wana nzamba la kisi ya ko pesa moto moko bo azali santage moto ngona ni Tshisekedi. Mama kalanga tika ba aventure za ko sala. Tika ba aventure za ko sala yoka soni na age na yoka soni ozali ko sala prostitution na kati ya liloba na nzambe bato basi ba comprendre ete ozali moto ya lokuta. Pe mama ozalo kolobo soki nazalaki na besoin mbongo nde nazalaki pembeni ya batubo nde nazalaki pembeni ya batubo tika ba biloko pamba wana oye komona ete ndenge zalaki ona tango mosusu tantaki pe o tantaki bipa ya batu nyonso wana za kotanga bakombo po ete olukoza la pembeni na bango po me oye komona ete ndenge Mobutu akei batango pe bambongo ekomi ya likukuma yango na sikoyo oyaki koloba ete moyeza tale okamati okimi ba masolo mingi mama kalanga betaka azalo kuta mama oyo c'est une menteuse. Aza kokosela pe nzambe makambo aseka te nzambe nini yango wana oyo ke ayebi te Tshisekedi atondi na makilala maboko a participer na bacrime ebele na Congo kaka nzambe na ye koloba sikoyo te no Tshisekedi nde azali santage. Ah mama kalanga boni boyoko boni boye mama kalanga salela age mama salela age na yo petika kokosa mokolo ezali bandeko kaka ndenge okosaka wana kaka ndenge waka liboso kamera za kokosa kaka bible wana mokolo ezali nzamba ko confondre yo okomona kaka ndenge osimbaka bible wana mokolo mosusu pa maboko nyonso eziki parce que ozali kolinga kosakana mingi yo lobi ete oyebi pa makambo ebele ya minene mais soki olingaka mboka na biso ebima na kati na makambo ya minene ya mabe ezalaki nango mpona nini okende kolakisa biso te olakisaka na basali ya nzambe te na Congo esika mboka wana oyo ozalaka oyo olobaka ke ozalaka reine epuis olakisa bango mpe esika oyo bino bobandaki kokende kokutana po ete bokebanda kokende na ba deuxième monde ndenge bobandaki koloba wana
il fallait que ça passe la Nzambe na Congo pour être pas que na esika wana o besika bobande kokutana pour être ba bondela mais ozo koyela kaka bato to sala ki boye biso donc to sala ki bona deuxième monde na sala ki reine na sala ki bo kaka ba masolo moko pour ko linga ko faire père na bato mais makambu ya lokuta mama kalanga tikande lokuta soko osalaki ba makambu na ba mobutu na ndenge ya kindoki wana etali bino mais tikande ko linga ko ya ko tia ba peuple na kati na confusion ngana kanisa ki soki nzamba ko lakisa nani mutu nini yango ko kamba mboka asa ko loba pe Tshisekedi mais na ko mona ke maman azali comédienne aventurieuse complètement bandeko ezali mawa mingi pona nini mama mukolo bo lokuta boy esengo kaka ko ya koya po ete aya ko yebisa bato n'importe quoi mama kalanga salela âge tika lokuta nde bato basi ba comprendre ete ozana lokuta ya mingi bande ko makambo ngana za koloba soki mama kalanga za mo sali ya nzambe ya solo nzambe ya confondre ngai mais nazali ko yebisa nzambe ko confondre okomona Joseph Kabila ko continuer ina 2016 profession yo koloba nde bato bakoyo ko comprendre ete profession na ezalaki ya lokuta bande ko bokanga date ya lelo bokanga na makambo mama kalanga lobi mais boko pesa ngai raison na tango na kosenga na papa botama kuna na régie tiela biso babilili totala ndenge nini mama kalanga alingi ko zwa bato lokola bazoba boka na makambo ya lobi bande ko zali pasi pe mawa ba image s'il vous plaît papa botamba sengo kutana na masolo na biso ya mokolo na mokolo Congo Mikili aye lisusu na kati na ba famille na bino aye pour apesa bino d'explication aye pour faire comprendre bino aye pour apesa bino boanya pe mayele na ba sujet pe na makambo ebele o etali molongo to pe oyo etali ekolo na biso lelo ezali mokolo ya sengo pambate mingi batuni mingi pe batunaka mingi bayebi pe mingi tango mosusu pe bayebi te mama kalanga akenda wapi lelo yende moto azali mama oyo akozala na biso na masolo ye akomeka ko expliquer biso ko lobela biso oyo mozalisi ya molongo moto asalaki likolo pe na se atie na monoko na ye atie na makanisi na ye atie na motema na ye aye na message pona biso aye na message pona bakambi ya ekolo na biso mingi bakotuna mama kalanga azali nani ye azali moto ayembaki elombe sese nzembo oyo tokolaki nango pe oyo tomesanaki nango kasi lelo ayeli mingi pona chanson politique te kasi aye pona message oyo mozalisi nzambe atie na monoko na ye mama kalanga bonsoir. Bonsoir papa. Avant tokota na message oyo yeli biso lelo tokoki koyeba omesanisaki biso na nzembo oyo osalaki oyo ebokoli biso ba oyo tolingi toyeba lelo ozosala nini mama. Merci bingi na kasi ndenge na uteki koloba na bino pe ndenge na lobaka na bino tango nyonso nzembo oyo ekolisaki bino nzembo boyebelinga ezalaki vraiment une très mauvais service na randaka na bakonzi tango wana ezalaki nzembo malamu te na kozanga koyeba na kata ignorance na flatterie ya posa libumu nanga kaka circuit moko pomoni ki flatterie. J'ai rendu très mauvais service na tata wana na senga ngo bolimbisi ti lelo ya mokolo oleki bango oya kanisa ka mobuta ko kufa waya cela veut dire lokuta eza ko bakena ko flatter tata oponi ngana vimbisa ka libumu ngana liaka ngana sala pe place fa omoni to rendre service plus de 35 ans alors moni to sukaki malgré to ako kanisa ke si la te sukate lokola nzakomba obabi nzambe yende mokonzi mokola chaka stop to palanga na pe to zaka na kata ko palanga na ti lelo et aka pasi pe mawa mais ngana koloba ke ngolu puisque nzamba lobi il fait grâce à celui qui veut na za mwasi on nzambe a récupérer kinga mbango na lombango alobi oza mwana nanga fungola motema déchire ton cœur diable a kosio diable c'est un menteur pendant 29 ans likolo ya mokili ya injustice ya hypocrisie pour rendre mutaba tout service bo yembele bo commissaire nzambe lelo soki na frapper na humilier likolo na bino mais yo na selongolu ya kamba yango moni nzamba récupérer kinga na ko récupérer nzamba récupérer nga yango lelo tozo ko bakanga na bon nzambe alors na kokolinga erreur wana sema masute pona bandeko nanga yango banda tango wana lelo ça fait 13 ans. J'ai quitté mon pays depuis 1998 jusqu'aujourd'hui. Na zonga na mboka na 2004. Na kanisi ba Congolais ba ibi makambo melenga kuna. Soka zaki
ambassadeur ya Congo Brazzaville qui misangati mbena kufa pona ni pona koloba vérité bon to boite vérité ko tika la ka vérité pe nzambe lokola vérité ngo lelo lisusu to kutaninga no pona obimisa bobele vérité wana yango na pona koloba vérité puisque sikoya komi tango ya nzambe c'est le temps de l'Éternel, c'est le temps de Dieu. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Na kotuna motuna boye lelo oyo ndengo lobi ezalaki libunga tango yembaki elombe cc et bongo na bayembi ya mo ya lelo o bazali koyembela tse bakonzi lilo bano ekozala nini mate ya nini yo opesa bango. Mais je pense que bao nyonso bakoyembela ka lelo mikonzi bako flataka mikonzi boyo ti lelo bakolingaka mikonzi c'est trop dire. Moi je peux dire que na tango biso toko yemba na ya pona mokonzi na ebiso ke toko rendre na ye mokonzi mauvais service. Cela veut dire tozo rendre mboka nde mauvais service pour ekundama e baby saba mboka ezala na aveuglement. Moi je pense que ba musicien ba yembi lelo o bako kamata bakonzi soi-disant lokola banzambe ba adorer ba yembe la bango bazo rendre kaka mboka nde mauvais service passe pe makokunda pe misère pe aveuglement esclavagisme ya mboka. Cela veut dire les ignorance parce que moi je pense que message narati na bimisa mokili mobimbe landa mokili mobimbe yoka elingolo baté lelo et que l'exemple puisque j'étais vraiment un témoignage vivant. Oh yona bimisi ignorance ngana ina kati ngona ndimite ke bande ko ba ko sa susu erreur mais lokola bible lobi mon peuple meurt faute de connaissance. Donc cela veut dire likolo franga franga nde bomi mboka na te yakana lobela bana nzambe makamomi sato bomi mokili likambo liboso franga yami bale mwasi yami sato orgueil. Cela veut dire mbongo eza eloko mabe mais nzambe azangolu po alakisi biso na nzela ya mbongo ndekufa pe pasi esengela kito telema soki Kabila benga ki oyembela ende oyembite. Oh mais papa ngai mutu na yembaki Kabila le viet musée nana yembaki nana koseki na stade après testament ngai batu bazana wana envie na kanisi Kabila nani Kazadi Mwembo aza vivant basa ebele na kokotanga bakombo na bango nadi batu nyonso tu bakendeki kisomba zalaki te banza mukala zaki mutu moka impera zaki te ngana sa et ala ki surpris bakota ki samedi lundi musée baye ko zonga notage na ke babiko banga teta na komi musée lobi na mobile ya tata zali mama na kotse na stade mututu amona mais na asepele ki nanga aloba ki nanga na vanda to travailler to collaborer na ye le pse da Dieu me dit stop oyo nzamba salinge pa na uti tata na kokisu ko sala erreur te. Je pense que na boyi s'il s'agit de servir mboka nanga na ko servir mboka nanga peut-être na ndenge nzamba benga na bible na maboko na ko tatola nga na boyi polémique ya mokili na ningi polémique ya Satan le diable Lucifer menteur. Donc mon échec la préféré polémique il y a Satan moto alokuta moto échec na Jésus-Christ victoire na epe elonga na ye. Donc cela veut dire ce qui na zaki na posa même ata mon konzo na zala na ye nani vital caméra zate mazola na ngana minute mbele nazo telenga na tembe na sana kati ya mboka wana na kolia franga parce que na kwa ipo se préparer pour siko ba kolia franga pourquoi pour na flatterie ba kolia franga pourquoi pour na trahison la haute trahison pour na mboka oyebe loko nini lelo yo mboka na biso zo kufela pourquoi bato baso lia mbongo bato ba kolia mbongo baza mayele te. Je m'excuse na moto na nzembe na kolo beloko na te bible pe lobi pona kozanga koyeba yango tozo kufa bato ba kolia mbongo bayebi te ke mbongo wana ezali mbongo ya na valeur moko na bango te mboka na bango na richesse na bénédiction nzamba tie na Congo tellement le ke belé bazo kosa bango na mwa mike bato bazo kosa bango ba sa makama minere pe papa ele ko nini ezopesa nga pasi nazali comment on dit nazali vraiment na kokoloba bibliothèque nga vraiment nazali a papa na kolobelo na yebi bénédiction ya mboka wana o ebengami Congo na yebi nini onzamba pesi Congo na yebi nini onzamba sala pona Congo. Pourquoi ti lelo toza trahi toza limité bazo kosaka biso okyo yembe o flato lobi mo malo bakamati tam sous 10 000 dollars bakamati 20 000 c'est quoi mais mboka na biso zana ba bénédiction ya somo o ekoko zala papa poso ba pesi o 10 000 ba pesi biso tolia kimbongo ngana lia kimbongo na tambola na mituka na sala ki nyoso esengela ki mais après lokolo zala kimbongo ya mabe mbongo ya trahison mbongo o ba bengi le bien mal acquis et
esukanga ndenge esukaki échec esika kopalangana ba oyo wana bazana kati ya kobunga bazozanga koyeba tozana bénédiction oyo nzambe alingi toliango na kimia to évoluer malembe bana batanga ba classe ba opito eza tozala na kimia to tiko telengana na mboka ba pa lokola bénédiction eza na mboka na biso papa so ezaki lelo tozwi moto aza sans tâche moto aza na bolingo penza lelo ndenge nzambe akokisi parce que nzambe atininga pona ya koloba oyoka message na continue na message nzambe atininga na oloba te soki lelo nzambe akitisi moto na kati ya RDC oyo aza sans tâche o nzambe atali na kati na ye ke moto oyo azoya po akokisa volonté na kati ya mboka RDC nakasi tokotelengana te nakasi tokosufra te nakanisi mboka na biso kozala mboka histoire na kati ya mokili nakasi bakotanga mboka na biso kozala ta deuxième pays oyo nzambe alingi asala eloko munene mpona ntina mboka na biso kozanga koyeba bandeko ya Kongo mikili ndenge bozolanda masolo na biso tozokoba masolo na biso na mama Kalanga oyo ye moto telemisaki batu na nzembo ayembaki o penza epesaki na tango wana epesaki lumière na régime ezalaki en place kasi lelo alobi pe apesi toli baba ebanso bazali koyembela bakambi ke ezalaki nzela malamu te kasi lelo aye penza mpo nango te lelo aye mpo na message azwi message monene euti epai ya nzambe oyo apesi ye mpo na bakambi ya ekolo mpe mpo na période oyo ya maponomi yango tokopesa ye mikro na biso ya Kongo mikili po ameka ko expliquer po ameka ko tatola po ameka ko teya po ameka ko tia yango na mitema na biso po ete biso banso totelema na ngui po ete Kongo ya lobby ezala Kongo oyo epambolami mama Kalanga na zongiseli yo maloba po pesa biso message oyo nzambe apesi yo bandeko balandi bana mboka Congo partout epai bozali ba congolais nyonso ya RDC nalingi na s'adresser na bino lokola pe soi-disant bakambi ya mboka tokomi na tango ya nzambe c'est le temps de l'éternel surtout naza ko s'adresser na ba politiciens soi-disant bakambi na lobi boye tango tokomi nango ezali tango ya nzambe na kopesa bino na passage o ye moko tata mokonzi ya kelaki lola pe mokili avandi na sommet puisque tozana mokili tozana sena matambe na ye biso ba auto vivre puissance tatana pe le boko penguya na eto palangana na ndenge moko na kasi histoire ngo boyebi pe momona bo vivre za moto nda palangana sa biso te yemei puisque soka tie stop alobi fini yango na yeko bisa bino atindi ngai apesinga na passage ya Jérémie chapitre 1 verset 17 à 19 bon landanga malamu bozana ba Bible botanga Jérémie chapitre 1 verset 17 à 19 alobi telema kobanga te atelemisinga ndenga telemisaki Déborah lobi ezalaki histoire ya Déborah histoire na esili mais nakanisi lelo eza histoire na ngai la bouche autorisée de l'Éternel grâce Kalanga na ye kolobela bakonzi boye nzambe a confondre bino nakasi bako tunanga mingi na ba journaliste mama zolo ba mingi mokile tambusa mina motote mokile za na kati ya kao mokile za na kati ya trahison la haute cela veut dire mokili lelo yo bakamati moto azana mawa na peuple te ateki mokili na 10 droits nazako yo kasunite na kolobango na bandi lobango lelo te nazo koma na ba journaux nazala bamboka yebani te mais nakomaka toujours na lobaki na peuple telema bo telema ko banga te courage parce que nzamba lingi asala penzamba ko sala événement boko mona yango donc maloba ezalaka ya prophète ya solo na bilembo na basim batuna kinga me yo moni nani oyo lingi po diriger mboka na lobaki na yete po na ko sala campagne ya mutu songolo pakala mais moto yo nzambe alingi po diriger mboka oya kozala na sans tâche po mboka na biso et vivre richesse pe bénédiction azali boko mona pe boko vivre na kasi bolande ba campagne ndenge leki bo mona kibino mo ndenge ni ne salemaki mais lokola tozaki na kati ya mabondeli parce que nzambe alobi soki tokoluka ye tokomona ye alobi garde silence je combattrai pour vous to luki elongi ya nzambe to lobi na nzambe akokisa volonté na ye mokili ezala bouleversé bien aimé lelo bomoni mokano na nzambe kokisami mokili nyonso ezali bouleversé bo babetaki tolo bakosaki mwana moto ke toko voter o ba voter ete malgré tricot malgré bale franga na ye malgré basali ba kei na mokolo wana na secret na tata nzambe ba poni moto na bango oyo mokili yebani oyo nzambe pe aponi je viens vous confirmer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut Tshisekedi wa Mulumba
Lumumba. Nzambe azali koloba na bino botelema peuple congolais, botelema bobanga te puisque na kati ya mboka Congo Nzambe asakitisi makila ya sopaki na kati ya mboka RDC. Jésus alobi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alobi a sopi ba ange armée céleste ekiti bobanga te peuple congolais bino nyonso oza partout bolanda. Nzambe alobi akitisi ba ange na ye armée céleste na ye ekiti eko bunda soki bakoto sa mongongo na Nzambe te. La bouche autorisée de l'Éternel asaponi mutuna ye bo moni pe bo vivre pe bo ndimi melelo Nzambe alobi kabale zo le kanasa molili kabale zo le ka pona nini po sacrifice ya ba innocent makila ya bana Congo esopana mais Nzambe alobi bo garder silence soki bakoluka makila peuple congolais esopana mais ye akokitisa bato bako bunda bitumba oyo bakomona bango te bakoyeba bango te mopanga na Nzambe kotelema pona kobunda etumba o pona droit ya Nzambe. C'est le temps de l'Éternel, c'est le temps de Dieu tout-puissant. Yende muto alobi yende aponi motona ye bo vanda kimia bokomona oyo koselema yango na zolo bana ba condition disant bozalaki na kimia nyonso bayamba kibino batikela bino tango bosali tango ekoki boto sa volonté ya peuple. La voix du peuple c'est la voix de l'Éternel. Boto sa bokitisa makila ya peuple te makilo esili ko kita Nzambe azana mawana yango innocent oyo bana na bato bakoko zala lobi tango mosusu batanga classe basunga baboti lelo makile sopani likolo ya bato 110 ans bokonzi nyonso utake pa Nzambe lokola Nzambe sa décidé oya ye moto aponi bobendana na malembe so bobenda na malembe Nzambe ko protéger bino mais soki bako luka na makasi po makila peuple kita boyoka ngai naza koloba bino message uti na lola Nzambe na biso ki bako luka na makasi po ete peuple makila ne sopana azo telema boko bunda na bato boyebite bo monite boko banda ko mona ndeni okiliwane ko salema pe Nzambe ko épargner peuple na ye bino bo la ridicule. Avertissement de l'Éternel, bonjour ma position malamu na kimia, to la kanana kimia, to kabona na kimia. Merci que le Seigneur vous bénisse. Maman, to ke bili kamba didwa, to koye ba didwa ezalini. Mais pona koye ba didwa ezalini na tana ngina expliquer sikoyo, eza biloko mo ya monde mystique, hein. Ezali biloko mo ya monde à ténèbres. Pourquoi ngana uti koye biso ke Nzambe aponi mo konzina ye o azali sans tache. Parce que na lobaka yango na déclarer kango na 2003 nasaki na Kinshasa mama na biso azalaki président ya parlement a soutenir qui message ba maman basaki na gouvernement tango na ba soutenir message to saki na kata palais du peuple na no saki na lobaki likambo ya mboka ya RDC na lobaki po RDC ebonga po RDC esimbama bana na mboka wana ba sepela droit na bango na bénédiction Nzambe prometaki bango esengeli mokonzi akoya kozana sans tâche mokonzi oya akoya ako consacrer mboka wana na maboko na Nzambe oya akoya kozana bolingo ya ko aider peuple puisque mokonzi oya bengami na sommet ya présidence de la République ezali moto oya sengela zala na souci parce que deuxième république ce qui stop ce qui zwaki ko pelenga na dispersion ezala ki parce que Nzambe alobaki lokola boto cité bozaka ben crédit bozo mona ka pharaon de ye bokozala disperser na kasi to palanga na ki bomona ki parmi ko palanga na ngape na palanga na ki donc cela veut dire moto sengela kaya et ça qui moto a quoi que puisque Nzambe a sa délivra mboka Congo na yebisa même peuple congolais que bino de mutu bozo zala na kati ya ignorance na kati esclavagisme bato ba koya ko tia bino na boloko bango na boza ko soutenir or que Nzambe sa kitaki ayoka ki milelo akiti a délivra ki bino boza la libre mais bozo kamata bato bazo ko zonga bino na prison bozo soutenir bango 100%. Cela veut dire moto oyo akoya sans tâche oyo akozala na mama papa sans tâche ngo ba moto ya ye ako collaborer na ténèbres te fétiche te magie te di doigt elingolo ba moto ya koti na soloka ponga na uti na monde wana na tango na mona mokonza mboka azo kita na avion ne sika moko wasimbi asali eloko wana ngalo kona naza spécialiste na uti kuna na sine expérimental makamwana na comprendre ki na lelinga na lobi c'est pas possible même ba konzaka o ba palanga naka oyo ba kendaka ba komaka même pas na 8 doigts jamais boye jamais ba komaka même pas na boye même pas na boye 6 au moins na mon konzazo bundana comme 8 doigts jamais asuki kana 6 tozo mona ba konzebele ba mboka bele Afrique ba consacrer ba mboka na bango lelo na maboko ya Nzambe ba komaki même pas na 8
8 jamais. Mais Moutou Mouana, aïe, même pas 10 ans, 10 doigts. Donc cela veut dire à Tekimboka 100%. Cela veut dire c'est grave. Azana Mawate. Comment? Il est là pour penser, Pesanga Penza, et Pesanga Penza, donc Ningana, Yoka Passi, Namona ke Moutou ya Sola za Congolais, pourquoi pas à côté Tekamboka, na 10 doigts comment? Na 10 doigts. Namoko na Mona, Waso Kitana Kata, Mbandaka 70 ans, Bakanga, Kimbandaka na ba rebelle, Yetangoya Keikuna 70 ans, dans ba libérer, quitter l'avion, Kitaki na Sima ya Lisoko avion, na Moni Nenga Sala Kibiloko. Alors, Nazaki révolté. Donc, 10 doigts, on a un sacrifice. Oui, 10 doigts, cela veut dire qu'il a vendu le pays à 100%. Même pas à 60%, même pas à 80%, mais à 100%. Cela veut dire que yo yebite que na minute Congo RDC a vendu à 100%. Tikangana biso vis-à-vis. Est-ce que Congo a vendu à 100%? À 100%. Peuple congolais n'est pas on a barosé là trop. Ceux qui kakaye mais ya mawa, donc clique wana kakaboya wana donc situation à deuxième république ils ont continué mais ambalo eza kutu grave pire mais ngalo kola nzamba sauvage on a aussi le système à 10 doigts yango nzambe atindi etienti seki mais nzambe alobaki botikela ngati nzambe alobaki na mais pourquoi biso nyonso tovanda silence? Pourquoi biso nyonso tovanda silence? Pourquoi toza combattu olobali kambo bato babimi kuna baza ko intercaler puisque bazabolo bazali bitumbesilité donc cela veut dire nzambe mutakiti sikopo na kotia stop. Il y a 10 doigts pour que Kamata Moutazali sans tâche côté pour être changement quota peuple à CP là. Amen. Amen. Ko ba bolingo na banzete bino moko bouti kolanda mama kalanga pe boyoki ba makambo za koloba o ezali ba makambo ya lokuta euti na kati ya ba sentiment ya motema na ye waza ko ya kokosa bato ete nzambe alobi nzambe alakisaki mbandeko nzambe alobelaki yeke muto akokamba mboka na biso azali sans tâche mais moto yango nani Etienne Tshisekedi nde place to komona ete ba makambo nyonso to nzambe na lobaki donc azali na nzambe ya lokuta. Mama kalanga tika ko distraire ba peuple tika makambo ya lokuta moko lezali tala bandeko makambo nga papa Roger naza ko yebisa bino makambo nga na lobby to tala kaka baza ko proclamer baza ko pesa ba résultat to ko tala soki makambo mama kalanga lobby ezali ya solo ekokokisama mais soki ezali ya lokuta bandeko boko mona Joseph Kabila ako continuer pouvoir na yo na tina 2016 wana nde boko ya koyeba ete mama kalanga za moto ya lokuta bandeko surtout bato bakendeke na ba prière na bango baza ko kende mama kalanga za ko tia bango maboko bandeko boza ko zwa balibabe sans que bomi yeba parce que mama na zana na lokuta azan mama moko azali kolinga ko distraire bato azali na lokuta moko ya somo oza komona kaka moto ndenge na elongi kaka ndenge ezali bandeko ozomona kaka moto aza na lokuta mama aza na lokuta donc mobuto ndira melisa bango ya komelisa evandi na kati ya makila bible wana baza kosimba yango kaka ekoma lokola protection donc fantaisie na bango mpona kolinga kodrible bato kokosa bato akomaki awa ba prophétie akomaki ke nzambe alakisinga nzambe alobi ete na koloba makambo boye mpona Kongo bandeko makambo ngo kuto nzambe alobaki akoloba mpona Kongo lelo akoma kotekisa yango na ba DVD ekoma ono ekobima na DVD bokosomba bandeko profession nzambe alobaki ke loba yango mpo bana Kongo bayoka bakangolama lelo bakomi koteka yango na ba DVD tala bato ya lokuta baza koluka moyen nyonso ndenge bakozwa mbongo yango lomoni akomi kolanda ba prophétie na ye lokola bango nyonso basi baza na ba promesse bayebi ete soki Tshisekedi azwi bakokende kozwa une part ya musuni na bango bakomi bango nyonso tu kokosa mais nzambe akokonfondre bino nzambe akokonfondre bino mama kalanga bima na kati ya prostitution ozali kosala na kati na liloba na nzambe oyo ozali kosala ezali prostitution keba nzambe akokonfondre yo un jour mais mokolo wana na banzi ete ntango mosusu okoloba ete bana na kaka yo moko okoloba ete bakongolais bolimbisa nga na oyo nyonso nalobaki mais ezali mawa mingi nzambe wana oyo ya yo nzambe azali juste nzambe ayebi mabe na malamu nzambe ayebi mitema ya bato aza koloba ete kotindela biso moto azali sans tâche na kati ya Congo nga nakanisaki soki moto yango nani moto yango ezalaki nani eza Tshisekedi ezali mawa mingi ezali mawa mingi mama kalanga bima na kati ya prostitution ozali kosala na liloba na nzambe
omoni ndenge longi na forme komi ka des olekisa ete ozali malgré ozoloba ozosambela mais soki moto atali elongi na ozomona kaka esprit diabolique eza kaka kati na yo ochange nanu te mama oyo oza na esprit diabolique tala kaka elongi bandeko boobserve elongi ya mama wana malamu ezala te soki aza koloba yo ozomona moto mobimba soki aza koloba aza koganga mpo omona kaka aza moto ya lokuta motema moto aza koganga ndie moto batie likala moto na motema aza koganga aza koloba bandeko kobimisa mbuma misu minene aza kokanisa ete wana nde eza verité te soki mpenza baprofesi ya nzambe ezali kobima eza kuti na besoin yosalaka bakrobasi nde mosalaka toza koganga wana oza kozala nzambe alobi boye motema moto jamais yango wana bandeko babolingo bosala attention baprofesi ya mama kalanga ezali na yango nyonso bamfutu bamakambo ya lokuta oyo azali kokosa bato mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment maman azali na lokuta moko ya somo ezali mawa mingi komona ete mama oyo azali kokosa lokola mwana moke mais bandeko babolingo na koyebisa bino ya solo mama kalanga azali mama moko oyo ndenge tolobaka ete mobutu alakisa bango lokutana ndenge ya koyiba azali kokanisa ete akodrible biso na nzela ya maloba ya nzambe mpe azali kokosa ete nzambe apesi ye verset biblique alobi ebotanga na bo oyo ye moko atangi akomi koya koutilize kombo na nzambe mais mama kalanga eloko toyebisi yo kanga dati ya lelo ndenge tozali boye tozali le 5 tozali kotala prophétie na yo oyo lobi nzambe moto alobi ete Tshisekedi ya kokamba Congo tozali kotala mais soki Joseph Kabila continue kokamba mboka bandeko na koyebisa na bino ete bokeba surtout bino bato oyo mama kalanga azali kochacha bino ba maboko oyo azali kolopesaka bino ba prophétie ya lokuta ezali mawa mingi nzambe asali confusion alobi ete Tshisekedi nde azali santage ezali pasi pe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.